Le révérend pasteur Jonas Ikoko Elongo na ensemble chrétien délimité basala kibongo mobange na clôture ya molulu monene o basala kinayango toujours autour ya grand thème na bango basali kolobela le chemin du retour badetanango bozango na reportage oyo. Peuple de Dieu foule oyo bomoni boye ezali na ngonde mobange na clôture il y a 3 grandes journées d'action de grâce au Ezala qui dénommé le chemin du retour. Ensemble chrétienne de l'Imete au Ekambamaka et pas un révérend pasteur Jonas Okoko l'homme intègre selon le cœur de Dieu. Boyeba kamonunu yango et panaki bongo mokola le 26 novembre pelelo le 28 novembre nde ezala ki clôture na yango kasi ya konote mingi ezali kamonunu oyo ezala ki à l'occasion ya une année ya existence ya ministère na bango awa na commune ya Limete kasi boyeba kamosa na nzambe le révérend pasteur Jonas Okoko azala ki ye mokote na séminaire oyo azalaki accompagné na basali na nzambe oyo. Premier jour, tozalaki na révérend pasteur Carlos Barouti ya Beka Tabernacle. Et pour le deuxième jour, ezalaki bongo le révérend pasteur Gabaliel ya mboka États-Unis. Troisième jour pe clôture, ezalaki le révérend pasteur Jonas Okoko. Moto oyo alobaka bien de la part du Seigneur. Tellement ambiance zalaki total peu parfaite. Peuple de Dieu ba répondaki massivement à bango domaine ya Saint-Esprit ezalaka domaine na bango talatina ba bondelaki bakitisaki présence ya Saint-Esprit akitaki pe akangolaki bana nzambe nyonso elekaki kitoko talatina bakokaki kofanda kimia te liboso ya micro ya ICT boka bango moko ndenge nini balobaki eza Yesu na ye ana kombo na ngate na ye na kombo a Christ eto sangani eza te nga leki nyonso afai na banon chaque enfant de Dieu a na particularité na ye yango na lobi manga ezaka manga ya sende bomona manga mango ni madosine mango nini manga mbeli mais tu eza manga makasi eza ndenge moko mais fu eza ndenge moko te bon tu na groupe ba manga tu na groupe ba chrétien tu nyonso mais garder bande na yo il va position là confirmer position négative tika beka na position là soit le bien relève bien monter fan. Alors parlons de cet anniversaire. Aujourd'hui c'est le premier anniversaire de l'Assemblée chrétienne de Limete. Le thème qu'ils ont choisi c'est le chemin de retour. Alors pourquoi ce thème? Je pense que ce qu'ils veulent, ils veulent que l'épouse revienne à ce qu'il avait perdu. Alors c'est ça qui manifeste, qui brûle dans leur cœur. C'est voir Dieu agir dans l'homme. Donc en bref, c'est ce que je peux dire. Et ça, le message on Batindi Lelo a confié à mon frère Branham. Je le dis mon cœur, ma main, l'obok nangana motema. Si vous ne croyez pas ce message, vous serez perdus. Parce que l'unique vérité que je connais, je le dis, celui qui a créé les cieux et la terre m'attend. C'est ce message du temps de la fin. Alors, Yom Tokoyo Kangai, Yeba que nous vivons les dernières heures sur cette terre. Oeza message Yasuka. C'est le dernier déploiement. C'est le dernier équipe. Onzambatindi, Obaluka, Ame Yasuka. Et nous sommes sur les champs pour chercher cette âme contre vents et marées. Vraiment boyende ezalaka yo moto ozali koluka esika ya kosambela tala bisika ya koluka nzambe ya solo solo ezali na ngonde awa yango totombeli bango moka kosa tala biso awa tobeleli pe tolobi ICT bon nzambe toujours. Le révérend pasteur